Bande kona ngai mbote na bino oyo eza deuxième vidéo donc ba oyo bo landi na vidéo ya liboso te bolanda vidéo ya liboso bolanda pe oyo landi na oyo silisi après landi vidéo ya liboso donc eza ka sujet moko nazolobelaka makambo ya kobomba bandoto ba makambo oyo mona ya spiritualité faut kobombaka yango kolobaka te kuna na pesi bino ba témoignage mususu oyo ekomelanga makambo oyo ekomelanga lolenge oyo na bitumba oyo ekomelaka ngai po na nini nalobaki bandoto na ngai tozo continuer ka tellement naza na ba exemple yango ebele yango etindi tosala deuxième vidéo tozo continuer ti tokende kokoma na makambo oyo nauti komona kaka dernièrement awo nalobi ke ndenge nalobi na bino ke nazaka na médaille spirituelle na spiritualité nazaka na médaille makambo ekomelaki ngo namonaki donc kuna na expliquer ndenge kaka kolobaka bandoto foto bombaka do bombaka bandoto na yo makambo no musu pe ngo sala ozomona ke soko osali likambo boy so ozosala likambo moko obeteli bato lisolo ozomona ezoko échouer en tout cas soko mekana no obomba otala soki elekela ndenge nini ozomona po tozwaka bitumba mingi na makambo tolobaka donc nazo continuer akuna na pesi mo ba exemple ebele ape nazo continuer na ba exemple tina koma na ona kolobela oyo ya kokomelanga lisusu awa donc toyi kokoma na likambo susu ekomelaka ngai ka koloba makambo donc na bandoto na ba projet na yo na makambo zosala fo kobombaka soko koloba fo yeba nani o nazoyebisa makambo nanga nani o nazoyebisa ye ozomona nde na beteli bino kuna ndenge nayebisaka pasteur wana makambo o nga na bandai kolota nde nayebisaki ye ndenge ememelaka nga bitumba nde après wana nde nayebisaka lisusu moko mususu pasteur mususu nasoli na pasteur mususu nayebisi nga na bi pasteur obike biso bana nzambe nga esala nga vraiment olali boye pe obimi pe na nzoto na opo obimi okei papa okepe likambo boye ya solo muna bongo nga na bi pasteur wana kamwaka na beteli lisolo bonga na bière ngisala nga mabonga bi mama deli nga kutu na banda ko sambela banda kala na Congo na banda ko sambela mais natika komona mamba bongo te pe na yoka ka onte kesala mana bana nzambe na ebe ka bandoki mbasala bon mais le na ye ana poto na koti na théologie na kenda ko yeba ke bana nzambe babimaka pe na banzoto na bango basali ba voyage ake quelque part na kende ko yeba ngo na troisième degré soki troisième ni na abile na kome na troisième abi puis troisième wana ba passer be ba koma ngo te basuka na deuxième mais nga na koma kiti na troisième de na kende ko yoka makambo oyo zoloba ozomona poto sola ine mwa mingi makambo spirituel to sola ne pe moi mingi makambo spirituel na yebisa ki peke kobonde pe na bapso me abi fo kobonde na bapso ya bitete mama Deline moi nzamba kobonde na bapso mte boye donc esika nga na bi non fo kobonde la kanango siko soki eza bongo te soki po banganga bi raison ni opesa nga po bana nzambe babonde bapso mte to po banganga basela ngo ngabusu banganga basela kango siko biso to tikila bango po bango basela kango biso to tikila bango non ozomona ngabi bango bazana eloko te batrichaka bakopiaka batrichaka bayibaka ya biso bana nzambe so biso soto sala ngo te po bango bazosala ngo nde le na yebisaki pe na betelaki ngabi ndeti biso bana nzambe to bima na banzoto na biso obimi pe bo sisiko bondelo lali po bimi po kei osali to zo bondela bo esprit no ebimi bo abi mama Deline o makambo yo lobaka no wana pe période wana na ndo tsape ba vidéo na Facebook na ndo partager pe ka makambo na otsa na Facebook nde esike ya ko sala ke alobi na ngabi makambo yo lobaka nga na kenda ko yeba na kamwaka yo na landa ko na Facebook abi na pe na landa ko na Facebook makambo loba na Facebook nga na yeba ki ngote na bonzambe na yeba kangote
mais na ye kokota théologie ana poto le na komi na troisième niveau ya théologie nde na ye koyeba ke bana nzambe mpe babima na nzoto na bango nde na ye koyeba makambo mosusu oyo olobaka soki nakamwaka yoka simple ser yoka simple kaka boye oza na oni soki nani ni nani mais ozoyeba makambo oyo ndenge nini elekelaka nganga na bien nzambe muta revela nga pasteur nzambe muta revela nga wana pasteur mususu eza pasteur o wana te wana pasteur mususu awa na France siko nga binzambe mutu arevelaka nga pasteur elekaki nango bandeko na nga le même jour nakanga pasteur wana ndoki le même jour nakangaka ye ndoki siko pasteur wana nakangaka ye ndoki nde nini donc nazalaka mpe ayebaka ke nazalaka période wana nayebisaki ye mpe nga na bi kutu nga nde nali attention ebandaki komatanga makasi kutu natika na komeyakisa tension en tout cas nzambe mpe asala na ye boyeboye le même jour kata tension ematanga ya makasi napema namonaki yango normal te tension na nga binzambe na nga tension ko okaka napema siko nga na bi nazomona mobulu nafukami na osambela naoyoka mabe oyika tension esalaka mabe so emati makasi batension mosusu ezalaka emati ozoyeba no te tension emati mais misusu emati mpo ozoyoka mabe moko makasi ndisiko nga binzambe na tension ekomatangaka briske boye makasi ndeni kolala na kilali boye tozalaki quelque part ezalaki tokende voyage tozalaki na voyage moko quelque part na France ka awa nde eya kosala bon tension ematinga makasi place tokendaki nde mba moko pase yango ayaki mpe koya place wana biso tokendaki wana ayaki koya wana nde mba moko pase wana nde siko natikali wana na bondeli le tolali na ndoto na nga siko na bandi kolota bato baye koyiba biso biloko na ndako bayibi biso biloko nyonso bakende nango batiki kaka baresho batiki kaka resho na tabouret moko après le bakei bavoisin baye miyibi oyo mpenza bamiyibi akanda bayibi bino biloko nyonso baye kozonga susu baye koyiba tabouret wana na resho ka ya moke ya resho moko ya moke bakende nango bato nyonso wana ndoto bato nyonso bazoloba ke ndenge nini kasi bayi koyiba bino mpenza biloko nyonso boye miyibi moko akanda bayi koyiba mabe mbala moko namona boye bavoisin bayeba bino nga kima po bato wana batindi bango nde bakoboma yo batindi bango bakoyiba biloko na yo te batindi bango bakoboma okutu bazozonga yango wana yaka tosotisi yo mingi tokima nde bavoisin basotinga mingi tokimi wana na ndoto nalotaka kokima tobandi kokima boye mamu bavoisin balobi ezali mutu atindi bino mutu atindi bango aboyi kokoma apo yo na ye boyebani yango aboyi kokoma atindi bato mosusu atindaki bango baboma yo me bango bayibi nde biloko nde après sikoyo nasusumuki na ndoto wana nga biseigneur ndoto mabe boye elingi eloba nini ndoto bayibi nga biloko nyonso ya ndako elingi eloba nini na seigneur ndoto oyo nde nzambe andoyebisanga na lito ya bia deline ndoto oyo elingi eloba ke mutu oyo oloti en tout cas nzambe bandoto tolotaka okoki koimagine te ekoncorde na likambo boye donc ozomona yango na yo moko so ozwa explication na nzambe te oyeba te ke ndoto wana elakisi bongo nzambe abi nanga deline abandi opesanga explication ya ndoto abi nanga deline ndoto oyo oloti ezali boye ezali monguna satan atindaki envoyé na ye awa na ndako o na moi atindaki envoyé na ye awa aya kosolola na yo sololaki na yo makambo yo sololaki na ye donc amemaki yango donc batindaki ye aya kosolola na yo nayebi te koma nayebi te batindaki aya kosolola na yo lere asololi na yo ali makambo oyo oyebisi ye yango wana sikoyo amemi kuna yango bapesaki émission sikoyo ye bapesi émission bapesi ye na ndeti badémon na bato baotravaille na ye mpo baboma yo
yango moni makambo nyonso esala meloti tension oyo ndenge mataki yo makasi boye po ayebi ke yo ozalaka deya na problème ya tension bandeko na nga monguna satan ataka biso na point faible na biso nga so bemba batake nga bataka kaka na tension bataka nga na tension bandeko na nga so nzambe mpe na bolingo nde nayebi tension so emati so eza normal na tension soki emati oyo batakele nayebaka yango nayebaka ke oyo eza bataki tension normal so emati normal mpo esila ezalaka mpasi ezalaka mpasi mela boye esala boye ezongisa boye nde omoni bandi okita mais oyo bataka yango na koosisa yango na mbala moko batake yo mpena boye tension emati yo makasi papa nayebi priere nini na osala nayebi nini na osala mpona longola ngo na odevole yango te ozomona nayebi nde nini na osala eloko nini na obondela nango makambo nini na obondela nango mpo naloba yango maladi oyo batiaka na banzoto na biso eza facile à guérir ke oyo ekotaka mpo na négligence na biso moko condition de vie façon de vivre poison les poisons donc eza mwa mpasi par rapport na oyo babwakelaka yo na spiritualité ozomona donc okota mpe ka na priere mpe ka na spiritualité alepa ekende mbala moko ozomona doki lokola pe ye pasteur wana bolimbise lokola pe ye pasteur wana ayebaki ke nazalaki na problème ya tension nzambe abi yango atakaki yo mpe yango batakaki yo mpe kaka na tension yango soki oyo oloti ndoto ke bayeba yibi yo biloko nyonso mpo le ayaki asololaki na yo bandeko na nga yo ozomona ozosolola na moto oyo azo ko apprécier yo azo ko mona ki oyibi pe makambo spirituel makambo nga na kende ko yiba ngona 3e degré yo yebi yango et puis eloko moko na ko comprendre tunanga question moko question na la tuninga ngo pa na ningana ki atunenga question bi mama Deline yo mona ka makambo ebele yo mona ka makambo ebele na mona ko na ba Facebook ndengo tsaka ngo mais est-ce que so ipe moto aza pembeni no aza ndoki okomona ye soki aza ndoki okomona ye ngabi bon liboso nzambe andolakisaka bandoki oyo balokaka nga so moto angaka koloka nga nde esika na oyebaka oza ndoki liboso ezalaki bongo mpo nzambe arevele nga ke moto aza na misala mabe soko nakoki kofanda na ndoki na le na ndoki makambo nyonso mais soki alinga touche ne ngai te na oyebana nga te mokolo akoloba kaka touche nga nde sika na oya koyeba ke oyo azalaka ndoki ngala bi ezalaki bon mais siko nde namonaki yango échangea wana oyebise siko nde échangea ata moto yango alinga take nenga to mwaka nzambe ekosinengaki azala na misala mabe tala boye ozomona siko nde mais soki mpenza ezaki moto wana nga simbanga wana mpenza coûte que coûte na omona yo nzoka nde information mpe yango moni ke na molimo akomaki te atindaki bato mosusu bamvoye na ye oyo bapesaki ye mpo aya kobomanga babomanga ozomona donc esalaki kaka bayibaki biloko mais nzambe mpe aloba ete eloko ni bayibi na ngai nzambe mpe aloba ete na kamwi kaka nga na bi azalaka nde ndoki na kamwaka ozomona sikolela esiplikaka ndeko moko boye oyo pase yango alingaka kobala ye nayebisi ye na bombeli ete nga na bi omoni ye aza na misala mabe ana misala mabe ndeko na bi non pasteur ana misala mabe te nga bi ana misala mabe mona ana France nga bi aza na misala mabe abi na nga te jamais lokwa bolingo se ekotaki pasteur yango alinga bala divorcé na mwasi na ye anga bala ndeko wana nga na yebisi ok eloko nga na tiango nga na moma o ngai na bandi obondela mpona yo nando bondela mpona yo et puis à comprendre que ngai naza miso akofungwama abala o lisusu te toza awa abi non nga na abi akobala o lisusu te abala o te tokende ka tokontinue mpo nga da nake mpe na bandi da kotiango mpe na priere mambo libala oyo bandeko na nga nde na yebisa bino mpe babala na yesu te nga bobala na su te na ye aza ya misala mabe nga na obondela nzambe apesa mobali mosusu ya bien epuis ndeko wana azwa mobali mosusu ya bien mpe abala azwa mobali mosusu ya bien mpe abala ozomona donc yango na naloba a partir sikoyo ya makambo ya bongo kokutana nango nakoma mpe koteste yango bapaster
soki kaka na yoki ndeko na nga asambelaka église moko boye quelque part en tout cas faut bon sikoyo lelo nasala yango supete lokwa nakoma koevite kokota baeglise nakoma koevite lea wana nazala nga nazalaki soki église boye na okende place boye nakei donc nalingaki moto bavie ya baeglise sikoyo soki neti ndeko na nga asambela na église moko to basambela na paster moko boye na osala effort nakutana nakende kuna mpona yeba ndeko na nga place azokende eza mabe to eza malamu na okutana sikoyo mpona kaka nayeba soki paster wana aza mabe to aza malamu na osola na ye le na osola ne na oyebisa paster nga nzambe arevelanga makambo revelanga makambo yesu masere oyebi ke biso bana nzambe tobima na banzoto na biso bana nzambe tobima tose oka paster mosusu nakenda nzambe apambola esika azali na otanga mboka te nayebisa ye mpe na ekotela na modindo nayebisa ye boya bia mama ozana na réseau kozana ya réseau ebwebwebwe nde ande kolinga kosenga dime te na bipase ozokangela bana nzambe lipambo lisengaka dime kosenga te meyebisa bango soki moto alingi eza obligatoire te soki moto alingi apesaka efungolelaka bato bapote na loba na ntoka paser nakenda apres semaine oyo elandaki ndeko wana abenga abike tokomi kotia ayebisi biso ke botiango na coin kuna moto olinga otia dimi atia me bato bazotia dimi ma makasi nga biwi bato basosolaki efungolaka baporte ozomona paser wana na lota ye mabe te na comprendre ke aza ya nzambe po makambo na betelaki ya spiritualité bandeko na nga soko beteli ka paster nyonso aza mabe aomone na butu namonaka ye na butu aye siko kobunza oya pe ye moto ye na ba force ozomwa siko yango na bandeko na nga fo tokeba nga siko lokola nga siko na nde kosala yango vraiment nazoloba yango vraiment ya solo na nde kosala yango mpona bande kozala prêtre na ndo ozala prêtre nayebi ke na obetele mpona yeba esika ndeko na nga azoke esambela soki eza bien to eza mabe ozomona mpona yeba ta ndeti paster wana angako nzambe noyobimisa mamususa nzambe asunga pardon ozomona paster wana angako bala ndeko na nga ozomona do ye kutu na bande kobetelika po ye moka bande kotuna azotuna nga pe nazokoloba tchoko koloba tala ngai komemela nga pe suliwa mais après siko nga mona kome komona pe yake soki nalingi nayeba parce oyo aza ya nzambe to aza nzambe te na oyebi soka mambo ya molimo noyebi soka makambo na ndobeteli okaba makambo wana oka presse na loba parce oyebi ke biso bana nzambe boyeboye oyebi ke nga na lotaka boye oyebi ke nga na monaka boye nga na mona boye siko lere ozoyebisa bango siko bayebaka makambo spiritualité koleka biso bayebaka yango siko lere yo ozoyebisa ye baplace mosusu yo kuto comprendre te ye ayebi donc acomprendre ke mwa moso lokwa amonaka boye lokola aza na capacité soki abondeli mpe abimi na nzoto nasali voyage ake quelque part c'est que aza na puissance moko oyo biso towana yango besoin nasi bocomprendre de le yo ozoyebisa ye ye akocomprendre ke mwana mwasi oyo c'est ke aza na lokola aza na capacité molimo na ye eza na capacité ya kosala boye c'est que aza na puissance moko oyo biso towana yango besoin nga funa yango nga na travailler nango ozomona amema siko pa maître na bango bazala na bamaître na bango amema siko pa maître na bango nde siko maître na bango wana nde akopesa ye baforce akopesa ye badémon to koma akoki kopesa ye mpe bato kaka bandoki mpe lisusu baye bandeko na nga na loba le nyonso bundano na bandoki ya famille bazala makasi te oyebi bandoki na biso ya famille nzambe bandoki na biso ya famille baza ta makasi te kindoki na bango mais moto so akoti baloge kobunda na ye fozala makasi makasi bandeko nanga po ye akolia yo ale pe na ndoki na bino ya famille wana azokende doki baweli yo na ndoki oyo aloka ko ya famille ye ale yo ale pe na ndoki wana baza bongo bato bakota bascience occulte très dangereux ozomona do yango wana nazoloba ke fo koyeba
kobomba makambo ya molimo ba révélation o nzamba zo révéler yo loba ezala révélation moko foko loba yango nde osali nini po eza na ndeko mosusu abenga mama Deline mwakala mama Deline leko lobi tosambela na bapsom bobo na komi kosambela na bapsom ndenge nzamba fongolaki nga ba vision na komi komona makambo na komi pe komona nazobisa kutu bato nzamba ya malamu akomi révéler nga makambo mo nayebisa bato mama Deline ko mosusu boye na sambelika na sisi na lala boy na mona lokwa loboko moko eyenga esimbi nga mutu so pe ndenge nini ala pri wana banda wana na zolota bisute ngabi kasi bitumbati ngabi po lobaki nzamba komotalisa faut o préparer vraiment ba prière makasi le nzamba zotalisa makam so lobi lobaka faut préparer ba prière makasi po bakoyiba o mes problèmes te bondele kozongelo récupérer ngo ozomo bien ba ko étouffer quelque chose bon na ebité mais ezaka bon ponga pe mama Deline na lobango nga kutu batiaka nga oyebi batiaka nga nini oyo ya ba posanya mami satu nelongi na betela binongo po wana nazo partager ba vidéo na Facebook na partager ba vidéo mamuka ya spiritualité okana lobabo na partager na Facebook wana ba 2019 je crois. Non partageons na Facebook balatisa kinga ba posanya mami satu ozomona po ba étouffer nga po nini ba comprendre que moi ça zomona makambo moi ça zoloba makambo tika to ke lecte ba posanya mama côté mini satu ba bolanda nga bota boyoka kango nyoso na po na bimaka na ba réseaux sociaux na bandi ko loba makambo isa ya molimo ozomona nene na YouTube na zoloba yango et puis le na mona ki bitumba makasi na bite na tika nzamba bite ko tika te continuer eza musala onga na pesi loba abina nga lobi loba makambo oyo nga na koloba na loba na oyo moko omoni ko loba muta osala loko azate donc assurance na yona kangama nango yona fanda na assurance wana ozomona mais yona zo bise bino bandeko obozo landanga soki nzambe afongoli ba dona o makasi makambo mingi koloba ti foko tala pe bato oyo kolobaka po ezana bato bamona pe makambo omoni makambo so nga na loba na bino boy na koza pe na mona na ngona loba ngote po nazali pe temps belé tam so mona ko zo banoka muke kaka mo ndoto moka so loti bato musu pe balinga ko lotele ndota bien nga mingi ezaki na lota mutu ndoto akufi nzamba bino azokufa siko moyebisa pe mutu onke nzamba bino azokufa ezate so oyebisa non de Jésus on dirait que yo nde mutu ngoloka ye donc nga siko na okota kama bondeli pona ye ke na bonde aka nzambe po akufa te omona pe eleki nango ozomona do ezaki kata mutu lote mutu ndoto ka ozoyebisa pe kaka likolo donc moi nini doki ozo comprendre donc okozala pe ozomona no pe makambo ozo gardon pona yo moko o gardon spiritualité na ya yo moko ozo gardango soki esengi pe ya kosunga batu okosunga pe batu ozo prophétiser so nzambe a lobino likampo na muto yebise ka nzamba lobina balobina bo muto maka lotaki bobo mais oyisi muto me ya kobeta kaka foko ke babande konanga foko ke ba po ememela biso bitumba heureusement nzambe na biso alongisa biso kaka mais est-ce que pour longa faut amuta mabonde li ba jeûne et prière nde faut olonga il faut apena ba sekele moko ya yo personnel na nzambe na yo ozomona nzambe yebi le ba ko attaquer bo il faut sala ka bo lo ba ka bo zongisa ka bo ndeti na ekuto to kolanda c'est na biso na tela ki bino c'est na biso Sarah je crois Sarah na tela ki bino na alobi papa simo kimbanga yebisa ki makambo ndenge nyoso okuta na bitumba lobaka boy mwana nzambe oyo moko miyebi obimaka ozoloba makambo spirituel ozoloba na batata na ba réseaux sociaux te ngaba bitumba na obeta bino ezaki ku na réseaux sociaux te na réseaux sociaux peza na bitumba na pe ona oloba mais ona zoloba pe wana ezaka ko oyebisi mutu ke ba utusa ngo opération na buto ayeli yo po ba travaka na information de mamsu soko bombi na yo bako bundisa ote na lobi na première vidéo au deuxième ozomona donc yango na ngena lobaki
to bomba makambo oyo ya spiritualité eza makambo o nga na yebisaka bino eza makambo normal vraiment na koloba yango te nzambe ti abimisi nga pe a permettre nga na yebisaka bino po azalaki ka seke na mission moko boye bandeko na nga na prépara video mona oyebisa bino o le na nga na kufa nde nzambe ndenge alobaki fo azongisa nga na olamuka na morgue na obetela bino ndenge ezalaki alobaki po ona kana kosala na nzela na fo esala makala na nzela na wana na obeta ngo na video mosusu ozomona donc yango wana nzambe ye moko ayebi ke lere atie nga na banda nalobaka ngo toza na bato mpe misu mpe ebele baprofete baprofetese ebele azotravaille mpe toyebi ka aza profete aza profetiza boboye mais toyokaka bango te baloba makambo nga na monaka omona toyoka bango te afanda aloba no aza na makambo ya kobatama o ya monaka aloba yango te bayebi pourquoi apa bitumba o yelaka bato mais ayebi ke pourquoi nga so nzambe abimisaki nga nalobaka makambo eza spiritualité po ye moko alingaki yango alingaki mpe bana na ye bakola ozomona alingaki mpe bana ne bakola bayeba mpe makambo donc eza yango nalobaka na Deline Télévision la majorité nyonso te mais la majorité oyo boya na chaîne oyo baza bana nzambe nzambe moto amema bango na chaîne oyo po bacomprendre bato ebeba bamama Deline makambo oyo olobaka ezaka makambo nga na monaka mais yo sikoyo opesela yango nde baexplication donc mosusu namona na vie na nga ezanga explication mpa na yo nde nazozwa explication nango mpo eza temps ya Molimo Santo ozomona eza temps ya Molimo Santo yango moni abimisi ndeti babiso Adeline oyo po toloba makambo oyo yango nazoyebisa bino bandeko na nga fo kobombaka pardon nzambe bando développer likabo moko kati nokoloba aloba yango te mpona koprotege yango nzambe apesi yo mission moko protéger mission wana protéger apesi yo pardon promesse moko boy protéger promesse wana o protéger on na kobomba nga nazaki batu na Angleterre bayebi nga na rata ba vol loko lelo mususu loko pe nazaki mutu mona linga pe ba voyage mingi ata so na route Angleterre na yaka France na raté et na kokende na kenda mukomsu na kenda Turquie na rata vol donc esalanga de na banda kaka ko raté do fo osomba su tike musu ya situation na cher lisusu bato baibinga na Angleterre bazali soki baibi na voyage bando bengo de bonga ma déjà so bongi valise bonga ma de tele na raté te na mava o ko raté kaka elo moko iko sala o kapo o raté ndesi koyo ngasko na bi c'est que il faut ko bondela nango kutu grand frère nanga kuta binanga te e mamba bonde te bimaka ndavant o bimaka nde retanga bite eza likamba prière bande konango moni likambo moko ezo se répéter na vie na o moni na claté côté na kama bondeli c'est l'autre ata so eza na likamba bonde te yo kotaka mabondeli le na koti mabondeli pona nga binzambe pourquoi na rataka ba vol vraiment ikumusanga na soni batu o rataki na o mo ngo bomba no kame tika kana lobaka na rataki mo ete souvent ele na kende suku na pona zonga su na rata ade yo rataka ka ba vol ozomona nde nakomi kobondela pona ngo bandeko nakomi kobondela pona ngo le na bondeli pona ngo nde nzambe ekoloba nanga Deline o rata ba vol po lobaka voyage na yo so olingi o rate ba vol te ko lobaka voyage na yo te bato oyo yebisa kozo voyager bango bato basala yo fo rate ba vol wana po obebisa mbongo somba sutike mususu tala mungu na satana eloka ko lokela mutu bondimango te abi koloba suta bisoko zoloba sute omona bakosala osusu bongo te okorate lisusu te orate lisusu te so obimi no avo okorate te basalaka yo orate bavion wana ezalaka monguna pardon ezali bato oyo yebisaka ke obarate bango bato basala bongo bandeko nanga moko mosusu siko nakomi siko kobomba nakomi siko kobomba na soupçonnaki vraiment mutu oyo asala nga bongo wana nzamba limisanga aloba na te na soupçonna pe kenda net ye nakutani na ye boye mwasi na ya tuninga o voyage mukoni
nga lobi na voyager lobi nzo na voyager les mêmes jours nzo na voyager les mêmes jours moi na tout ngo voyager mkoni nga bilobi est-ce que pardon moi na tout moi na isi moi na bongisa nga suki pona voyager lelo mobala ya tout ninga voyager mkoni nga bilobi na sali bongo pona susu na keza ye mutazo sala nga baje wana bande konanga na bima na ndako na bango na kenda babanda kobenga nga mwasi na mbali bazo benga nga lokwa na bosani eloko kuna ngab no yamba bango te ide mozunga kana yamba bango te ngab no yamba bango te nzoka nde mwasi ayebisi mobali ke azo voyager lelo mobali abite a voyager lobi ete lelo benga ino toyeba soka voyager mkoni est-ce que vraiment likamfu muntu babenga kaka bon bazo benga nga na biso ba appel manke nga habité tete na oyamba bino te ponde na lia na oyamba su mutu tende ka na obong na okende boy na kenda voyage na nga na mata lesko si na mati ta pe bis na ndo ya na je crois français laisse na mati na bis na fandi à la après na rappeler nga bilika mini ngo benga makasi boy na bosane lo ni kuna abnango te papa mutaninga ko iba soko voyage mkoni o yango ka bobenga nga makasi boy on te ponga na ebisi ozo voyager lelo ya lobi ozo voyager lobi yoke yo ebisa ki o voyager lobi nga bina lobi na lelo ezaka ndemo na ebisi na lobi na lelo ezaka ndemo ezaki ke na okoma lobi na voyager butu na okoma lobi ya on na ebisa ke na okende lobi bande konanga to kati téléphone bongo mbala mo diare mo réseau ce que ozo voyager na bisi bandoki baibo saka na biso te yangwana babika kaka ponga nzamba pekisanga kotina bango ba moto babika kaka pona bon po soki te banga bando zika na niveau moko nga imaginer te ba sans pitié na voyage wana diarrhée bandanga do atali abilo ko obombi do comprendre que nga na osalo boy na otini losko diarrhée bandanga nga bi non première fois na ke toilette diarrhée moko ya deuxième fois ngabi ba toilette wa bise mike o nga na diarrhée voyage pe za nomla esimba te na zoka mai na za na le sang de Jésus na bondela na mela kimie koti wana nga na kanise ka diarrhée normal kimie koti na bonde na nga ngabi nzambe merci na zwi kimia na labo nzamba bi batindela ki diarrhée ya otindela po ba yoki ke yozo voyage so mona mungu na satana na batu nende bazala ndamba bi batindelo esika siko na ko confirmer nga bia eza ye mutasala nga boy po ba yoki ke yozo voyager au mati déjà na bisi yon batindelio ba mona comprendre que eza ye do bande konanga tala no information soko yebi mutu ana ko yebise makamno ya oyo zo lotate oyo zo salate so yebi poto yeba na quand même obi kete ya za nzambe quand même yebi se po ngana monaka na ngana monaka siko na mutu musu tam soko omona te nzo ka mutu yo betela ye kam tasala komabe ozomona mutu yo betela ye kam tasala komabe makamsu yo kanisa tande ti diarrhée wana na kanisa nangiza diarrhée moko normal mais na tal kanga bitete funa kalmango na zoka mai na invoca le sang de Jésus na melango e kalmenga diarrhée na melaboy e calmer pe diarrhée ozomona yona lobi ke maladie monguna tindela abiso eza facile à guérir zoka mai bela makila na Yesu masi ya bondela tanga komba paso yozo kamela soki babwakila ngo kende mbala moko so moni ezoko register c'est que eza maladie moko est normal c'est que diarrhée wana ezaka libunu ezaki salité fo ile kakaka fo ile kaka peut-être ndengwa mais nzambe pe na bolungu binzambe ngana na bisi a boyboy ayoka pa ko sala pe mais ba bwakeli yo na batu mabe ekenda mbala moko ekendaka ezokende na oloba mingi ok donc faut ko zala mayele côté wana ndi elo msusu na koloba na bino makambu oyo na loba mpo eya aussi 6 minutes eya ok pour très nécessaire na ibisa bino bomoni ndenge na saki video miko utoleka ndenge na ibisa ki bino ke
et vidéo titre yango ezali na lobelaki ndenge ba faux pasteur bayiba ba dona biso ba travail kanango nde la yebisa bino ke ba pasteur wana nzoka nde nazalaki na médaille moko do nalali nzambe azwi abimisi nga libanda abimisi nga libanda nzoka nde nzambe siko ayebisi nga bango siko aza na médaille moko do nabeti yango déjà kuna nde sikoyo apres nga médaille nzambe abe bayimbi babotolo médaille oyo oza nango nga na médaille mbamo nzambe abi oyo oza médaille natabonaki ngo na médaille moko ya kitoko ezongala ezalaki so na bamatiere nini na kati ezongala kitoko médaille wana nabetela bino bandeko na nga leka napesaki video wana yango na Deline télévision toza na bainfiltré na Deline télévision donc eza na bato oyo monguna satana atia kaka yo landelaka kaka ye makambo ye azoba soki omoni kaka point moko nécessaire oyo mpenza mpo monguna satana ye ayebaka makambo te soki azwi information te yango batielaka biso bacaméra caché na bandako batielaka biso bantene moko kaka bongo mpo bayebaka bainformation na biso baotielo camarade moko aza na misala mabe mpo bosolaka na ye yo lero ozoyebisaka ye aomema sikoyo nde yango wana ekosala sikoyo na Deline télévision na oloba na comprendre yango sikoyo nzambe te moto ayebisi nga me nga moko na comprendre yango eza na bato oyo balandaka bavideo na nga mpo bakanga point nini oyo bango bakozwila nga eloko nini oyo ye alobi oyo bomoni ya motuya makasi boya nango mpa na ngai comme ça nga na kopesa bino bastratégie nini bosala mpo tobundise na eloko wana ozomona mpo tobundise na eloko wana bolimbisi nalingi mpe mbebe ekawukanga yesu donc eza ndenge wana naye kocomprendre yango bazali nde nalali mokolo nabeti nasalaka video wana jeko eleki 2 jours nabondelaki tobondeli tosilisi nalali kolala nalali doleka tobondeli tosisi nakelala le nalali natie mutu na mbetu mbaa moko nzambe azotalisanga makambo moko boye nzambe azotalisanga makambo moko boye ya famille moko boye famille moko boye nayebi semo nayebi makambo ya famille na ye makambo na ye ya ye na bana na ye nde nzambe elaka bandotalisanga makambo yango babitumba na bango baza nango ndamba bandotalisanga otalisinga ngo mba moko lere esili noki pasi na motema ngabi Seigneur poni bitumba makasi boye nzambe na nga asa bitumba makasi ye na bana ngabi eresima kutu nzambe yo ozali eresima nzambe ozali osunga vraiment en tout cas nzambe eresima ozali okosunga ye na bana na ye osunga ye na bana ne bandeko kale na lobi bongo na senti mba moko on dirait journango na moi nazalaki vraiment koyoka posa kosambela oa makasi wana ke natanga pe babiso makasi bonanda oyoka posa bo makasi zo matanga deuxième molimo santo ebe ke na buto lelo oza na bitumba do yango na ndeko na so journée na banda de na moi o senti ka posa ko bondela te ka ko ya muke ko bondela makasi bondela seke bitumba moko ekoyela o ozomona ndi siko na santaki bon na journée mais na bondela ki pas comme il faut na bondela ka normal na ndeko baku na pokwa bon na salata nino na pokwa ta bon na bondela ta na nguba boyebi nguba bino bato bolanda nga na bondela ta na nguba pour na senti journal au posa bonda so na bondela nguba engeza bien mais makamni sous eleka kinga oyo eya kokomela nga après le na ekolala na senti mba moleka na lobi bonga bi nzambe na ngai bitumba makasi boye Seigneur eresima kutuke ozali nzambe ozali okosunga ye mba moko na senti ka lokwa mapongi moboye eyibinga pongi mo yaki vraiment buite le monde okanisa ka likambo mba mopu mba mo kakola na ola na se trouver lokola naza place moko boye na telemi nditi na telemi
place monde ti boso ya ndako moko boye wana na mba moko namona kana lupango wana bato mo bakoti le bato mo bakoti bazoloba même te mambo spirituel te eza compliqué makasi le bakoti bazoloba azoya kosunga ozoluka muta osunga ti azoya kosunga ngabe azoya kosungo siku woni esali nga lokola ndoto penza do nabenga mpenza ndoto ngabi me nga nazoluka muta sunga nga nalobi mpona olobi kosunga ko olobi kosunga oluka muta sunga azoya kosunga oya kosunga ngabi nani yango azoya kosunga kabi nani yango azoya kosunga mbamo kaka na ndoto mpe na oraisonne mpe na normal ke na lobi muta sunga ser wana na bana na ye nzambe nzambe resima nzambe ozali okosunga kaka voma bango na bi nzambe akosunga bango na bitumba oyo atalisa inga sikoyo azoya boye nga nazomona mpe ser wana te na bana na ye sikoyo mutu yango azoya kosunga eza nani na ndoto wana nazokomituna nani yango azoya kosunga awa sikoyo me nazosanti ke mutu azoya bato ne deja si bakoti donc mutu azoya aza mokonzi bato na ye deja si bakoti bazobana ngai ya ezela azoya kosunga nga azoya kosunga sikoyo nazosanti ke mutu azoya nanu akomi kota clôture te moye namone ya te ndeti aza nao na balabala sikoyo nga mona azokomituna na motema ese eza nani seke kozala kolo yesu na komona ye na robe ya pembe na nini na pembe ndeka na monela ke akobima awa seke kozala ye so eza ye te kozala tata Simoki Mbangu so eza tata Simoki Mbangu te kozala nani yango mama mwilu ekozala nani yango mutu azoya kosunga ange eza ange moko mutu azoya to ndeni bandeko na lia mutu yango akoti namona boye papa moko azokota donc na pouvoir moko na bato na nsima bazolanda ye yimba mo azokota azoseka naye kosunga le natali ngabi nani papa nga azokota ana abi naye kosunga en tout cas na boye nayebi te so azali mpe mutu mwindu so mundele so nini naye namoni ka papa moko azali ma papa azokota azoya naye kosunga azoseka me lere azoya puisque azopusana ozomona nazosanti ke azoluka koma misu nanga nazotala ye me mona azomoni azosala ndeti kochange azozonga papa na osala ndeti kochange azozonga papa wana mbala moko naye kocomprendre ngabi te oyo aza mutu mabe mutu asunga te azoya sikoyo akoyambanga azoya yambanga naye kosunga pandi maboko naye ayambanga lere akomi ka pembe nanga aninga yambanga na beti maboko ne na kombo na Yesu masi akoyambanga te tsana yamba na ye kosunga na ngabi te yosunga te na ndo bete na kombo na Yesu bandeko nanga akomi kochange akomi kochange akoma koma penda nde tomonaka Satan na bafilme na batie na maseka okoma bongo azochange azokoma lokola donc il faut azochange baforme ebeli longi ya nyama naye kocomprendre ke oyo eza penda Satan le diable ye moko ozomona azochange bandeko na nga nazobete na kombo na Yesu nazobete ye mpe azolukaka yamba nga komi koforce nga nazobete bato bazalaki na ye wana ko basimbaki te bango batelemika baotala baolobaka yamba ye kwa kosunga yamba ye akosunga ngabi te yosungaka te yo oza mutu alukuta osungaka te na boyi na kombo na Yesu masi okoyambanga te na kombo na Yesu masi na boyi oyambanga nazobete mba moko amoni mpenza ko na demaske ye vomako mba moko alobi na nga ok lokwa nazokoka koyamba o te abi lokwa naokoka koyamba o te sikoyo nde naofula yo abi lokwa naokoyamba o te sikoyo nde naofula yo bandeko na ngamba moko azwa abika sikoyo nde naofula yo azwa fulanga awa laka fulinga awa mbamo afulinga awa mbamo na kombo na Yesu pa na lamuki mbala moko na lamuki
na boye pe na lamuki ngabi Seigneur o makamni na uti komona kasi ko na lala na lota ndota boye ingo bani afulinga na kingo tenga corona te afulinga na kingo na tongo nango na yebisi papa dide na ndeko msuto zaki nawa na yebisi bango bi ngande na ali a Satan penda ayaki penda ko visiter nga afulinga awa na kingo na yebite soka tenga eloko ni boye papa diazui mai to bondeli na mai wana to invoquer le sang de Jésus na meli eleki nango ale ekokoma après 2 jours ngamona mituna kanga afulinga na kingo po na nini esa fulinga salinga ni po lobaki nanga lokola ozo nazo koka ote nako omona nde na osala po période tokotaka jeune moko ya 7 jours o tokotaka liboso wana na bunda pe bitumba moko de lokwa akoka inga tala biloko na okokota omona nde na osala pa akotanga manzaka ne ana kingo akotanga manzaka ne leto la mukana na bandeko na yebisi bato ta bitumba na bundi bobo batenga manzaka na kingo leto bandi ko bonda na mona maboko moko ebima ezo masenga ka place batenga manzaka maboko mo ezo masenga na eko comprendre que soka tenga eloko mabe maboko oyo eza maboko moko ya ye moko nzamba eko kolongola eloko o batiaki ngai o manzaka etiaki nga o monguna satana atiaki nga nde sikoyo nga na komprete nga mi sante na nga mpe na oyoka na nga bien mongongo problème te nini te mafuli nga siko andeni bandeko na nga nzambe na biso non ekomi ka après 2 jours nazwi na ka mai na nga na tongo ka esprit mo eyeli nga kaka na bonde na mai na invoquant le sang de Jésus na mela le na bandi ko bonde na mai na bandi ko déclarer maloba na mai nga binzambe mai ona omela ekoma makila na o soki eza na eloko moko kati na nga eza akokufa kolo elamuka soki eza na eloko moko kati na nga badétruire nzambe ezala restaurer mbamo nzambe alobi na nga alobi siko kati na nga alobi eza médaille na yo bafulaki yango bandeko bokoki ko imaginer te nzambe alobi kati na nga médaille na yo bafulaki yango bafulaki yo nde médaille wana ngabi bon de mbala moko mpe makanisi eyelinga ke lere azoluka yamba nga donc nde eza alingaki nde kozwa nga médaille wana parti ya koyamba de lere azoyamba nga nde alinga kozwa nga médaille wana me nga mpe na boyi telema yamba nga biloko na okoyamba te na yofula bandeko mopepe ya monguna satana ya satan le diable efula eloko ayo envoûté yango ti ozomona envoûté yango mbamo mpe nga mwa mayele na bio Seigneur merci kolo maintenant obonda na mai nazoku na mai yango le sang de Jésus na boka anga bimele on pe nzambe médaille yango eza pe kati na nga na ebite médaille yango so esala nini soki eza nini bon soki esala nini disons le ya fuli yango na ebite soko envoûtant ya na nini nazwi mai na bonde na le sang de Jésus na boki médaille yango lokwa nzamba lobaki talaka pe nzamba ekoloba bon première fois to bondela na ba papa de to sali pe to nazwi mai le sang de Jésus na meli mais nzamba lobaki lo te mais eleki 2 jours après nde ngamo na zo bondela ka normal na bondela ka normal na mai ka nazo ko invoquer le sang de Jésus na mela na biso ke za na eloko moko eza kokufa kati na nga eza la restaurer soki eza na eloko moko o ba détruire kati na nga pardon so eloko moko ekufa kati na nga ese kwa elamuka ezwa vie so eza na eloko moko ba détruire eza la restaurer nzamba lobi eza médaille na yo nzamba eza médaille no bafulaki bongo na kanti nga bi médaille na nga bafulaki mbala moko emati nga ke do soki ayambaki ngai elingaki ezala moniki oyambi mutu boye mutu mpe ayambi yo alepa abendi ozomona yango bandeko tokeba na koloba makambo eza spirituel bandeko tokeba na makambo oyo eza spirituel ngai nzambe asalinga ngolo azoloba na nga siko soki nzambe alobi na yo te médaille na yo ya molimo badétruire yango kofula mpe afulaki na ye te so asalaki oni antuka wana nde nzambe aloba ye te
wande nzamba va ete mena bondela kika ponango na zutu na mai ko na bua kika place wana ndaka nza fulinga nde nzoto ndo ngaya fulenga ndoka fuleki nde médaille nyoso na ponini ayoke information na télévision na nino na YouTube ndenga moko na lobaki bandeko ndenga mona lobaki yango na so nzamba tindi yote na makambo molimo bima loba so nzamba tindi yote ko bima te bandeko na conseiller yo so nzamba tindi yote ko bima te nzambe fa tinda yo nzambe fa tinda po makambo molimo baloba kango te baloba yango te babomba kango bosola ngona bato ozoyeba ke ye paza muta molimo lokola nga donc na niveau spiritualité tout ça niveau moto mona makambo ndenge moko nde boko partager kabino bala avant pe bo partager bo bondi bo miner terrain ovuma bo miner terrain ko miner terrain ngelo bake bo ko miner terrain ngelo bake bo bondi li doki bo bobondeli kake ndeni bobeli moto a molimo santo eziki sa ba caméra caché ba biloko nyonso bobondeli bongo ale bobando sona na mutu ta mikolo na moni bo na moni bo na moni bo ozomona ndengwana balobaka te babeta yango te nande na yebisaki bino ke soki olali na sukisana oyo bolimbisi epusan déjà neti olali boye banguna baye koluka bakuta kote na mbetu nga nde nayebisa bino ke nga nzambe omona bimisi nga libanda esala mamba lebele na bimaka libanda moko mosusu na obeti bayaki koluka nga ka ndenge ezalaki bongo nde mbala moko bakuti ngai te bakuti nga na mbetu te sikoyo nga mutu oyo tozalaki ne si place wana azalaki mutu ya misala mabe nayebi mpe kaza mutu ya misala mabe me nga naosola na telefone nayebisi mutu wana na telefone ngabi nga kutu koso baye koluka nga ko nzambe abimisaka ne nga libanda ta ndeti na butu baya koluka nga nzambe abimisa nga libanda mbala mo misu na nga na mutu wana ekutani le ekutani na comprendre ndeni atali nga boye bandeko na obeti lisolo mo mutu moko atali yo boye atali ndeti boye keba azwi note azwi bonne note na likambo wana oyo lobi so moko biso siko esalaka mpe biso obeta lisolo oyo loba likambo boye kaka mutu atali yo ndeti akamwa atali yo boye donc kaka na obeta nga binga kuti na nzambe abimisa nga nde libanda baya koluka na butu nzambe abimisa nga libanda mbamo misu na nga na ndeko wana ekutani na ye le ekutani na nga mona kamwe nga le nalobi likambo oyo totalani nga na ye boye bizarre nayebaki te eza nini bandeko na ngai na butu sikoyo bayaki kolukanga le baye kolukanga do ye ayebisi bango abi na bango nayebi te soki bazalaki ensemble vraiment ayebisi bango abi ndenge aza na boyaki koluke na butu bokutaki ete alobi abimaki sikoyo tosala je nini do je nini basalaki bandeko na nga na sisi kobondela kaka natiaka boye na mutu boye namoni na banda kobima boye pu mutu moko akanga na nzoto donc moi na bima eza te mutu akangi nga nani yango akangi nga binga na okanga mpo bato oyo baoya oluka o bazwa o akanga nga mbamonamona mpe bato wana misato wana babimi bato wana misato babimi oyo balukaki nga mbutu oyo euti oleka nazalaki libanda namoni bao na mosika nabimi libanda na comprendre ke nzambe abimisi nga mpo bato mabe bayaki mais le nabeti lisolo do ye amemisanga bile oboya toyebi nde tosala nafukami na osambela na sisika osambela na mata na mbetu boye na santi na oni na banda kobima boye pu mutu akangi yo soko akangi yo na molimo oyo mpe ezobima na nzoto no eza molimo yango wana omoni ke mwe obima eza te mwe obima eya te alembaka moko esalaki ke nabandaki bitumba na bato wana nabandaki bitumba na bato wana bitumba ezalaki tellement mpe makasi donc nzambe ayebaki ke bitumba makasi doki kima na o bima na o baluka bamona na bango yo te elekai oyo ekokaki koleka poso na bina kotan awa eza makasi wana oyo eza nango makambo mosusu donc oyo kaka nabeteli bino ke
il faut koyeba kobomba makambo. Kobomba makambo. Nzambe akomi ko révéler makambo. Loba oyo kako yo ko loba et puis il faut yeba nani ozolobela. Eza pe important te makamsu ya yo moko na Nzambe. Nga mama deni pina zamba sekele na nga na Nzambe. Ya nga moko na Nzambe. Ozomona. Ya nga moko na Nzambe. Makambo ebele kosamba na Congo kuna. Eza na basekele. Tokoki kolobaka ngo te. Ozomona. Pona nini? Le bato baoyebake na nzela na ye makambo esama na nzela na boye. Esika siko su bitumbe yaka makasi. Mais wana loko eza pe important cité ngana loba makambo eza important pona o eza important pona bino boyeba. Ona zoyeba ke eza na ovo maka ya nga moko. Eza na onka ya nga moko bono yebisa bino po bosa na oni. Net ona yebisa bino na yebike epesa bino mayele po bobomba mampo ngana kutana na bitumba. De bitumba ona yebisa bino. Ona yebisi bino na passer wana oyo kana yebisa ke mamni nde bitumba ne bandaka ala pre wana nde Nzambe akiko talisa nga siko nga soki mutu na yebite koza ndoki olingo menace obundisa nga na likambo moko boye ala après na moni yo ala après le na kota mabundi Nzambe tel pina nduka za ndoki boye Nzambe wandi ko yebisa nga siko vi na yo ndeni ozwaka kindoki wana ndeni oza siko ndeni Nzambe aka ko yebisa nga nini wana ya pasteur wana ozomona doki enamemaki yango na façon na kokai komemela yango mpe lisusu bandeko na nga ememelaki nga su bitumba mo makasi oyo na ngai nakufa na kobeta yango na bavideo mosusu na kobeta yango ndeni na ngai nakufa ndenge nini eloko nini esalaki mpo nga nakufa te ozomona dona obeta on peut bazwa mayele en tout cas na tiki bino Nzambe azana moko na moko bolanda ba vidéo o nyonso mibale botia ba commentaire Nzambe mona bino bato bozotia ba commentaire Nzambe azana moko na moko o bozotia ba commentaire oyo merci kimia na kombo na Yesu Masia ezana bino amen.